Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na kere nyote. Edi mon cher. Borax, Yanimos. Cercle musique, Lombier. Itualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Bande kobalanda radio Lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga to zana bino na pokwa lelo na ndenge ya bomisano pokwa ya mokolo mwa jeudi 24 mai 2012 tokutana na bino lisusu de 19h à 20h na nzela ya radio Lisanga oesalemi na Fondation Lisanga point de soutien congolais potoka bana bino ngongo ya mutu ya oboko kezwa bino yesu kitenge solo Fondation Lisanga yango nde kosala ete radio Lisanga esalema toko emettre à partir ya ngumba Amsterdam aboye tozali baebanso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na kati nguma Amsterdam pe na ndinga totondi bino botondi mingi bandi radio Lisanga tokanti boye Joel na Amsterdam Zaid pe basus pe baina kati Amsterdam balanda kabiso ezala pe na nzela ya we lokola SD Malaika son divers totondi bino botondi mingi pe toko tonda pe botondi mingi na baibanso balanda kabiso na nzela ya we to internet sikano so bozali to zwaka mpenza basango na bino nde boyebisa kabiso ezala na kati ya Pays-Bas to libanda na bakontinent nyonso oyo tozali na mokili toko tonda bino botondi mingi bomiebi tango na koloba boye solo bokoeba bino banso oyo bosala kabiso pe sini ete bolandaki boyebisa kabiso pe ndenge bomonelaki tokotonda bino botondi mingi topesi oncle Jean-Marie na Amsterdam mbote mingi pe tobosani te Chad Mukalenga totondi yo pe botondi mingi po toyebi ete yo penza na Pays-Bas wa ozali na biso na radio Lisanga na kati ngumba Amsterdam pembeni nde internet no pei makasi nde tokotondo botondi bandi radio Lisanga solo temps ekopesa kitoko libanda kasi banso bayebi masolo kati ebetamaka bayebi mutu ya nango nde bazali mpenza fidèle na programme oyo ezala bino yesu kitenge tokokoba na bino tina ngonga ya 20h na programme ya radio Lisanga. Chez Steve, Binga, Libula Metro. Solo to kokaba na bino ngongo ndenge ya bomesano biso to ina chaleur tropicale to tanango na Afrika esika nyonso to ali to yebi mutu ya nango ndepe toko sola mamoke na bokebi na ntina na kozalaka na bantango yo ndenge miyaka boye poto ebete sengeli to kende na bokebi ata komoye konga makasi kasi to ebape lolenge kani esengeli to koba na bomoi boa biso liboso to koma kuna pe to kabla basango oyo to zana ngo ya kosola na bino ya bokuse
toko yebisa bino nanu ete biso tolobelaka mai tolobelaka ezali te mpo etali biso, ezali te mpo kibokonzi ya mabe ebeti nga mbata, ezali te mpo kibokonzi ya mabe ebeti mbata na oyo ayi ya ngai, kasi tolobelaka mai matali bayeba biso mpo ete bakoka kozwa lobiko na nzela ya boyebi. Nde yango tolobelaka manso makoleka ezala na peiba esika tofandi oyo etali mingi bato bauti libanda bakongole mpe lokola mpona koyeba makambo makoleka na lolenge oyo esengeli. Tala basango mosusu bapesaka awa mingi mpenza nyonso toloba ye na monoko na bango kosalisanaka kokabolaka oyo tomoni ete ye na ntina makasi na monoko na biso tokotala ndani ya kowanga naloba ete ayebaki te soki makambo yango elakisaki nini. Mpe oyo makoleka na mboka République démocratique du Congo etali bana mboka to esika nyonso bazwami soki na ntina mpenza tokabolaka yango mpe boye. Yango wana tomonaka ete oyo edwi moninga ekoki mpe kozwa yo, nde tomemaka yango na nzela ya boye ezala baye bakotaka mpe en direct mpona kokabola na biso masolo. Topesaka bango botondi mingi mpe topesaka toujours esika na radio na moto ya lingi koya kokabola na biso masolo. To baye basolaka na biso libanda ya radio pe kosenga na biso attention na makambo mosusu mpo tokabola yango na bandeko tozangaka kosala yango te. Tozelaka te ekpeyela ebe ngai moko mpo moto akolobela ngai nani ngai moko na kokoka koloba na ntango wana te, kasi soki ngai nalobelaki makambo ya bato basusu te oyo akolobela nga na oyo ya ngai nani. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai, moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Tozali kokoba na programme na biso ya Radio Lisanga ya pokwa mwalelo. Toko yebisa bino na bokuse maetomoni ete to kabola na bino ndenge makama koleka na mboka République démocratique du Congo. Tomonaki ete ezalaki mpenza na mutuya po to kabola na bino, kasi ngolo bate makambo mosusu maleki te oyo ezali ndenge tosali oyo babengaka na français sélection ya makambo okabola na bino. Makambo ai mingi koleka tosalaka be boye po tokoka kolamusa mposa na bino pe ya koluka koyeba makambo makoleka na mokili mingi na mboka République démocratique du Congo na nzela ya wewe pe bokoki kokuta mingi. Solo tokobanda nano koyebisa bino ete tosili koyoka sango oyo to tui yango na pasi mingi koyoka ete kuna na frontière totoloba na ebale kuna pene na Burundi ebale na lac Tanganyika ba militaire burundais bazali kokanga ba pêcheur congolais. Yango esali mpasi komona ete bango bakoloba ete ba pêcheur congolais wana bazali ko violer ba mai oyo ya territoire ya Burundi. Kasi kote ya ba Congolais
bako rejete bako boya makambo wana balobi ete ezali lolenge wana te. Bango bakosalaka baaktivite na bango mingi na ile oyo ya Ubwari tutoba Ubwari na République démocratique du Congo. Ba pêcheur congolais o bakangaki na sima wana tango batiki bango balobaki ete bazalaki na suka na ba mai totoba na suka na bibale oyo ya ba mai oyo ya territoire ya Congo na tango oyo ba militaire ya force navale ya Burundi bayaki kokanga bango. Na sima wana tango bakangaki bango memaki bango mbala moko na province burundaise oyo ya Rumonge. Kuna nde ezalaki pene na ile oyo ya Ubwari. Bango balobi ete ba militaire burundais batumbaki 55 te toloba ezali nde 45 filets na bango na bandobo na bango oyo bazalaki nango liboso ya ko libere bango. Mokolo mwa mardi moleki ya 22 mai pene na 30 pêcheurs bazalaki victime ya arrestation ya ndenge wana pe lokola nde tokoloba boye na mpasi mingi na radio Lisanga pona kotalisa lolenge kani makambo malekaka na mboka République démocratique du Congo. Toyebisaka bino ete leta kuna azalaka te, makambo maleki bokoyoka te o bango bazalaka na gouvernement kasi bato bango ya kodefendre boyoka défense moko te, protection na bato basalaka te. Kinshasa ezali République démocratique du Congo te. Toko yebisabino boye balande radio Lisanga. Laurent Désiré Kabila tango ami proclamaki président soki boko se rappele soki yanga bongo ekoti virus te asalaki yango na Kinshasa te, asalaki yango na Katanga. Kasi bato bakoma komona ba scénario nyonso ya pouvoir ya Kinshasa yango nde moto ekokamba mboka. Kasi tokotalisa bino monene na mboka ndenge ezali, bozangi na leta oyo ezali kuna ndenge ekomema bato na mpasi mingi koleka. Bandi radio Lisanga biso pe tokolemba te po tozali na nyongo ya moto te, nyongo na biso yebe na conscience na biso moko ya kotelemela makambo nyonso tomoni ete esengeli kotelemela pona kosunga ete elobama eyebamba moto na moto akpa ya ye conscience po abundela mabe na lolenge oyo akokoka esika nyonso ye a zwami. Tokoyebisa bino lisusu likambo oyo tozwi na mboka République démocratique du Congo. Ezalaki na député national moko kuna na kombo ya Fidel Babala oyo opposition ya sengaki ete toloba boya kotisaki motion pona bakoka kosala commission ya contrôle ya
patrimoine ya ancien ministre na mboka République démocratique du Congo. Mokolo malobi mercredi 23 mai, motion na ye ezalaki rejeté. Ezalaki rejeté pambate totolo ba majorité ya ba député na parlement bamonaki ete ezalaki na ntina te ya kosala commission wana ya contrôle ya patrimoine ya ancien ministre. Ye oyo akotisaki motion wana alingaki mpona kokende kotala bato yango wana soki totali malamu ekoki kozala kaka mpona ancien ministre te, ezala pe ya président na bango oyo batia kuna batala lolenge kani bango badwi bodwi na bango wana euti wapi, lekeli wapi, ekoteli wapi, efandeli wapi. Koboya oyo majorité oyo ezali na parlement na bango oyo yango imulunda yotaki kokota awa boye na bafraude eza kolakisa lisusu makasi nde tokoyebisa bino na radio Lisanga protection oyo bango bakomisala mpo bayebi ete tokolembisa bino ya maloba te ezali ebe baninga na bango oyo ya baparti na bango nde bazalaki baministre yango wana epe soki ebandi na contrôle ya bozwi ya ancien ministre ekozanga te po ya pe kokoma na contrôle ya bozwi ya ba oyo baisiko na pouvoir pe matate na likolo na président na bango koboya o baboyi ekamusi nango bato kwa babiso te pamba te balobaki bake na parlement na opposition po bakende bongola makambo tokomituna soki oyo atunaka apesaka pe yano nzete ate umeli na se ebale ekobongbanaka nango ngando soki moke te. Toko koba lisusu po toyebisa bino pe likambo mosusu pe oyo pe libiso mboka République démocratique du Congo sango toyoki ekokamisa nango pe mingi na biso te po ezali be makambo ekokonfirme otolobaka na bino ntango nyonso Amnesty International akofunda bamilitaire bapolisier pe bagroupe armé ke bako violer ba droits humains na mboka République démocratique du Congo. Yango ezali rapport oyo tiko bima na situation ya mokili mobimba na ndenge tali ba droits humains ba publier yango mokolo mwa lelo jeudi 24 mai na Londres na Royaume-Uni awa na mikili tofandi na Europe. Ndenge toyebisi bino accusation ya Amnesty International wana balobi ete militaire ya forces armées de la RDC FRDC la bokuse policier pe groupe armé kuna na est ya République démocratique du Congo bazali kosala violence sexuelle torture pe mauvais traitement misusu. Nde toyebisi bino boye makambo makole kaka na est ya République démocratique du Congo wana radio Lisanga pe toyebisaka bino yango tango nyonso guerre ekosala makuna lelo yo atasoki Amnesty International akomi na koya ko accuser na armée ya Congo na ba policier nyonso kuna tokobosana tete bapaya oyo bazali kuna bako soutenir pe ba ndeko na bango ya Rwanda na est kuna pona kosala guerre ko boma ko violer ko piller ba matière première bazali
pe ba responsable na ba crime de guerre kuna Bosco Tangada kunda batware bako bomba na Rwanda na Kagame. Oyo pe ya kote ya mokonzi na bango babengaka Kabila pe komona lokola rapport yo tipe ko bimisa makambo yo toyebi responsable na tango makambo esalemaka na repetition ayebaka kozwa mikano te mpona kofandisa makambo responsabilité nango ekwei be epai na ye po elakisi na tango manque ya volonté manifeste ezali na autorité suprême na bango mpona koresoudre baproblème ya minene boye ya pays eke afandi ebe wana pe afraude atikali afandi na makasi wana ekomi likambo oyo balobaka ezali likambo ya complot nde moto e koleka wana na likambo ya guerre na este ya République démocratique du Congo. Absence ya l'État na mboka kuna ezali kolakisa lisusu complot wana makasi toko mema lisolo yo ndenge tokoloba makama koleka na mboka République démocratique du Congo na kotalaka lisusu likambo oyo député oyo na kombo na Clément Kankou asengi na bakongolais basambela pona kozongisa kimia na este solo elakisi mpenza na ntina ya député soki député soki débuté soki débuté soki toyebisu te soto benge nani parce que député azarabo te député pe opposition soi-disant pour soki ye ndenge toyebisi bino boya bengi ba congolais ba observer 2 journées ya mobilisation de prière pe ya méditation mokolo mwa samedi 2 pe dimanche 3 juin na République démocratique du Congo mobimba pona kosenga ete kimia ezonga na Congo na ebite na tango oyo ye aza kosala politique na tango oyo ye soki mpenza asalaki campagne ya solo po ba voter ye akoma député toyebite soki aza député ya solo na parlement kuna na mboka République démocratique du Congo soki ayebisaki na bato na ye na peuple bo voter ngai po naza na programme oyo nako soki nakomi na parlement nako bana kosala ete peuple asalaka ba journée ya ba prière pona ba situation s'améliorer na mboka. Toyebite so aza muto ya ata muto kutu ya parti chrétien akokoma na niveau yote na tango aza na parlement po mutu soki boyoki abeti elulu oyo elingolo ba sans espoir l'espoir eza lisusu te esili po soki ba ebokolanda ngai ndenge na koloba boye na radio Lisanga boyebi pe bayebi kaka toloba na bibili yango oyo na ndenge ya sengi bato basala prière balobi nkolo alobi boye pana nga bino bao nyonso boza fatigué na mikumba na bino ponga na memango elakisi ke aza fatigué na responsabilité na ya ki député azokoka komema yango te. Est-ce que peuple pe azali fatigué na responsabilité na ya ki peuple alingi sikoyo a pesa yango epanani wana esengeli to mituna
soki mpenza bazwi 2 jours oyo basali prière na bandako guerre na est sili to soki esengeleki ndayebisa peuple bobima na balabala bo exiger départ ya pouvoir oyo eza en place parce que bazali complice na ba crime de guerre oyo ezosalama kuna na est.Ebotia nzambe liboso na bino po nzambe ya mabele na biso oyo asimba action na bino. Wana tolingai kolobete ya solo alingi bato bazwa ba responsabilité na bango. Balande radio Lisanga wana ndenge toyebisaki bino ete makambo oyo eza makambo minene oyo bozomona complicité ndenge eza kosalema soki pe ye député yango asambelaka nzambe po bafute salaire na ye ya parlement po toyebi ete peuple kuna asambelaka po azwa biloko ya kolia, asambelaka po mwa badebris na ye simba. Sikoyo kotinda peuple na boye ezali pasi. Ebongo sikoyo bato lokola ba pasteur, ba prêtre, ba prédicateur, monseigneur, le cardinal, bango sikoyo musala na bango nini? Bandeko ya Radio Lisanga tomituna ye azwi place na bango sikoyo bango bake na parlement. Toyebisaki bino likambo ya guerre na est eza likambo ya complot eza complot na niveau national pe international. Bozomona bino moko ndenge toyebisaka bino yango oyo ezolakisama guerre wana nde toyebisaka bino boye soki balobino mata na hélicoptère otala na se na est okomiyina bandeko ya Radio Lisanga okomiyina ki oza congolais ofandaki oyebaki fond ya makambo te etendu wana eza monene okomona ndenge bazopiller ba matière première na tango oyo baza koyesa bato kuna bazosala boye peuple bazobengana nde ba population oyo baza bakolo mabele po ba piller ba matière première eza kuna. Soki sikoyo oyebaki ba secret ya ndenge ba matière première wana ezokende ba transaction eza kosalema oyo kao bakangi ba chinois kuna bazo exploiter matière première illégalement, mais ba chinois bango bakomi na ba territoire où guerre ezali babandi ko exploiter ba matière première illégalement. Rwanda bimi producteur monene na boteki coltan soko tani mabele na ezali wapi ndenge toka pe na bambulo ele kaka kala tango babitumba ngwe bandala na est Burundi abimaka monene pe lisusu pona or e utaki pe kaka na bagera ngo wana kuna na est. Bazali kokosa bato mikolo oyo bakomi ko distraire bato na likambo na francophonie bango nyonso bakotia miso ebe kuna est-ce francophonie wana ekoya na solution nini ekoya kosisa guerre na est ekoya kozongisa légitimité na pouvoir na Congo pona respect oyo ya volonté ya ba urne ezaki exprimé na peuple le 28 novembre 2011 to francophonie wana ekoya esusu kokomisa biso susu be bazoba po tolobaka oui na esika esengeleki toloba non epe toloba non na esika esengeleki toloba oui. Solo tofunga miso makasi po toyeba ete bisika biso tofandi surtout biso bato libanda na diaspora esengeli tosala masano te maseki te
na situation ya mboka République démocratique du Congo, surtout ndenge po guerre oyo ba crime de guerre esalami kaka na bakivu kuna te, komaki te bakote ya bakisangani kuna na Kisangani. Boyebi armée rwandaise na armée burundaise ebetama masasi na Kisangani, babandaki kowangana, mais wana ezali te ke batroupe ya Jean-Pierre Bemba na soki RCD bato babetanaki masasi te. Armée rwandaise na armée burundaise na armée ougandaise ebetamaki masasi na Kisangani. Ti lelo tosisa makambo wana ndenge nini nde esengeli toyeba ete si ebandi kala te sikoyo ezosalaka ndenge wana, tosalaka na yango maseki te. Mboka na bisa kitoko koleka mboka poto tuyenda kizili pona nini pouvoir na biso zali mabe isa mabe aba bomi 5 millions de Congolais monde entier fanda kaka nye kimia ata sosa ngoko isa na propriétaire Congolais baso ko mayiti lelo basi ko violer bango bana mikie 3 ans baso ko violer bango isa neti normal na Congo ya biso wana ko bazo ko gouverner et ça net et ko babenga nini ira ya awa, c'est comme si l'IRA de la Grande-Bretagne gouvernait le Congo ou gouvernait la Grande-Bretagne. Ira azali interdit à gouverner la kati ya Grande-Bretagne. Ira ya Congo azoko gouverner Congo ke kaka le bango kaka oyo bazo ko loba ira ezali mabe to eteya eza mabe kaka bango balingi ira eteya et gouverner Congo na biso. C'est un peu ça pour faire comprendre les choses. Donc complot international ezali bana Congo bola la te ala so babo ezali risque pour la vie na ngai mais pour na Congo j'ai déjà donné ma vie pour le Congo. Solo bande kwa radio Lisanga tozo koba na programme na 20h boki to oboko yoka banda to bandaki poko ya lelo ezala bino Yesu kitenge nde tosaka beboy poto koba na bomoy sinote toko wa biso banso po toko eba susu te biso banani makamni makoleka tokelo enge kani bai na mboka Pays-Bas to esabino tamso basusu soki bafandi na Almere bayoki toyo ebeti toki ete moto azoki na masasi mabetami na centrum toto bana centre ville ya mboka Almere mokolo mwa samedi oyo tozali yango lobami boye na kote na police ete bakangi bato mibale oyo bakosupsone bango na makambo mabe na kati wana moto oyo azali victime na bojoki na masasi wana bamemi ye na l'hôpitalo. Likambo esalemi kaka vers ba 18h awa boye na Station Plaine kuna na centre ville na centrum ya Almere. Nde identité ya victime e bami naino te. Toko yebisa susu na balande radio Lisanga pona to yeba pe maima koleka na mboka Pays-Bas ete na centrum ya Rotterdam toto na centre ville ya Rotterdam courant ezalité électricité ezalité kuna banda 17h mokolo mwalelo jeudi bazali na likambo na problème na électricité kuna eyebami nano te eloko nini oyo esali lwenge wana bande ya de Lisanga basupe bakoka babina mikemi ya poto pe bango bakozwa oyo eza panne eza delestage te
Surtout sur vacances, eza délestage te, eza panne. Différence eza entre panne na délestage. Soki bokonela koyeba malamu botu na directeur ya SNEL kuna na mboka ya République démocratique du Congo akoyebisa bino po bango bakoma ko expliquer délestage avec plaisir. Lokwa soki eza likambo positif. Pasi maopona bango. Bande radio lisanga to kosolaka na bino boye po to yebaka ndenge nini makama koleka tokesa bino pe susu bai baza na mboka peiba ntango mosusu bomoni mingi na bilili ezalaki na ba demandeur d'asile débouté oyo bakendeki kotia kosala mwa camp na bango moko boye na batente ndenge batiaki wana na liboso ya centre d'accueil oyo ya Terre Apple basilaki ko benga na bango remente totolo ba commune ya kuna etindaki ba policier bakende ko benga na bango bapanza kana bango batiaki wana na batante pona ko fanda wana kosenga ete batala isusu makamo na bango. Bango kuna bato na commune balobi ete basali ndenge wana pona ko salete makambo mabe maya ko salema te po bazalaki bato oyo basimbaki action wana bakendeki epai ya bazuzi pona kotalisa likambo wana soki mosala oyo commune asalaki ezalaki malamu to mabe po bango bamonaki ete ezalaki mabe yango mosalemaki soki moko alobi soki na bosani te nde bakei kotalisa likambo na bazuzi moko lelo oyo ya commune balobaki ete rapport mosusu batalisaki kaka po bazuzi babi yango ezali secret nde pesaki bango penza bokasi ya ko panza bato na camp wana basalaki na batante bango moko liboso na centre officiel oyo accueil. Toyebisa bino oyo elekaki wana ete bango balobi batalaki ba fréquentation ya bato babandaki koya kotala bango na batante wana ba plaque ya immatriculation ba verifiaki maloba mabato wana bandai koloba kwa ba Somalia musu bazaka bakoloba baza sune lokwa ko perdre te lokola situation ese komi lolenge wana makama susu pe oyo baebi nde etindaki bango basala lolenge wana. Bandi radio lisanga tozali kokoba na esengo nyonso na biso toza na ngo ya kokabola ngonga oyo kasi na mawa mpenza na basango ndenge ezalaka na mokili mingi na mboka ya République démocratique du Congo oyo nano eye kosepelisa biso te kasi moto aza moto nde na ntango nyonso biso tokosala ete tokoba mpenza na bomoi. Ndenge na epsaki bino na libande na programa wa ketosola bino pe na bokuse na likamo na ndenge na moi kobima boye ndenge nini tokoki koyeba kokoba na bomoi na ndenge moi moko bima boye toko kende bokala te na lisolo yango ndenge ngito kabana bino kasi liboso tokota na lisolo wana tokoluka nano mpenza ya tokoluka mpenza na bokasi nyonso to bengana nano milimo mabe nyonso oyo eko fandaka na kati na mboka ya République démocratique du Congo po
e tia bokoso nyamu koboma bai mboka pe kotia bato na mpasi na loembo oyo. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah c'est la terre de nos enfants. Vous devez quitter le Congo. Y'a que de force, la cause est noble et juste. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, car c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. Ces complots belgo-américains sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant troupes rwandaises, ougandaises, burundaises, autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, car c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser hors de nos frontières et du pouvoir. L'objectif de ces ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimer par des élections truquées et nous esclavagiser. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quitte le Congo, les États-Unis quitte le Congo, Rwanda quitte le Congo, Uganda quitte le Congo, UE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quitte le Congo. Vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérer le Congo, libérer le Congo. Toko sola na bino na tina na moi
na bokusepe na bozindo na motuya po tokoka koyeba mpe ndenge nini tokoki kozela nango mingi na mikili oyo tozali esengo esali bato komona ete mwa mikolo misime epesi mibale boye kopusana ebe moi Benisa Kongo ya ekufela Patrice Emeri Lumumba na maina miso tokoki pe kokanisaka eti lelo ya bibenini kenasonga solo bokoyoka likambo na moi ezali pe na identité nango wana boyoki bayembi moi mwa Congo wana ezali komema pe makambo ya kitoko mpona Congo nde yango bokomona toyipempe na moi kuna vie ezali pe ndenge mosusu ata na ndenge ya ba humeur ya batu par rapport ya bamboko tofandi ya sikoyo awa na bamboka na mikili moi ezali mosika soki epusani pembeni pe bomoni comportement na bato mabongwani yango tokoyebisa bino esengeli toyeba touta esika moi mozali soki bana mosusu bakoli awa bayaki mike to babotami awa esengeli pe totangisaka bango yango epa na biso moi eza rare te eza produit moko rare te ndenge na mikili oyo tofandi ya ndenge ezali po boyebi eloko ezaka rare ezaka cher bato balukaka yango awa bato babimisaka mbongo mpona kokende mosika kokende sika moi ezali ata pe kaka esika oyo bazali awa soki moi mobimi pomonaka ndenge bakende koyotola na moi soki poso na yo ezali sensible mingi mpona moi soki obateli yango malamu te okeyebe komitia na moi boye ezalaka na baconséquence makasi ndenge moko bato na poso ya pembe bazwaka bokono bwa cancer mpona kokende na moi ndenge wana boyiboyi ndenge bapiaka bango conseil bautilize baproduit mosusu mpona base protéger mpona poso na bango ntango bazokende na moi ndenge moko mpe bayela poso moindo soki bakoutilize baproduit mpona batelisa poso na bango na ndenge ya mabe baproduit ezali na hydroquinone na ndenge oyo eleki ememaka mpe bamaladi na poso toloba mpe cancer yango esengeli toyeba na ntango moi ezobima koyeba lolenge kani esengeli se comporter ezali kobanda makanisi na bato nano po yango esalaka bato ata bayo bazalaki na mwa yauli na bango na ntango na hiver soki moi ebimi esalaka ka yauli wana esili tokoyesa bino yauli wana ebongbanaka na yauli mosusu yauli na hiver yauli nango yauli na ete mpe ezalaki yauli nango nde bomonaka basusu bakoma kolongolaka bilamba bazotambolaka bongo bazobapota eza kitoko ezali mpe kiyauli mosusu basusu mpe komona bakomi komela mingi soki komela wana ezali na alcool ekomemela yo yauli likolo na yauli okokosela moi na molunge makambo soki mokili mobimba esalaki ndenge wana toyebi te so tokotambola kaka mitu likolo makolo na se ta mosusu mpe totambolaka nde mitu na se makolo likolo me toyebaka te yango tokoloba boye po toyeba moi eo kitoko eo malamu po bomoi bwa bato kasi
soki oyebi ndenge ya kokendele na yango te, okomona pe makambo ekomemela yo ekozala ya mabe mingi koleka. Yango wana toyeba na ntango mikopesa boye ndenge tolobaki na bino moi na ntango eza pe na identité ndenge boyokaki na loyembo totielaki bino na bokuse nano na libandeli awa, eyaka pe na makambo nango mpo na bato nango na bisiko ezali kobimela. Nde bomonaka pe ndenge temps ezalaka moi mobimba mbula mobeta makambo makende boye bao pe basaka misala na bango etalaka mabele kolona bazalaka na posa pe moi ekanisa bango mbula pe ebosa na bango te. Yango wana to monaka yango pe lokola etumbu te, soki tango mosusu moi mobimaki toye komona ete pembi pena no po epesa esika tango mosusu to na mbula mabe tomonaka kaka soki eleki mingi, ezala moi, ezala mbula, ezala malili, ndenge tolobaka na lingala na biso ya bongo bongo oyo tosangisaka ya zoba tolobaka tout excès butu. Yango wana na makambo manso tokosala tout excès butu, esengeli toyeba ete tokendeke na ba excès te na ndenge ya koluka ko jouir na moi ndenge koya boye. Pe biso neti baetoi na mboka Pays-Bas toyeba ete tan ndenge awa tozali ebongwamaka pe makasi na mbala moko. Ekoki pe kozala moi epesi molunge esali, kasi soki moi pe elobi ete benda na nango mwa mopepe moke esali boyoki babengi yango Pays-Bas, mboka oyo mabele na mboka yi na se na niveau na mai. Soki mwa mopepe mosali boye memi malili wana ebale ekpeelaka biso mbala moko tokomaka na mopepe na malili. Tango tokomaka na mopepe na malili salaka biso ete toyoka pe noki malili. Soki ozotala pe koyeba te ndenge nini mikolo mikokende, ntango ekozala ndenge nini, esengeli oyeba kobima na yo soki eza na ntongo to na pokwa okozala nano libanda mingi batango wana nde ezalaka mabe. Soki tango mobongwani makasi etiaka mwa malili ndambo, soki obimaki ebe bongo ekoki kozala mwa bokoso te. Tokoma penza na ntango oyo ke molunge mopesi ata moi mokoti, kasi molunge wana ekosala yo mabe te ata yo lobi yo remplacer Adama na Awa, Adam na Eva, kasi bango bazalaki na jardin d'Eden. Yango tolobi esika oyo tozali po bango bazalaki be bango mibale, yebaki bato basusu pe bazali ata moi mobimi mopesi ndenge nini, kasi yeba lolenge kani oko se comporter za na molato na yo po esala pe ete bato ba yeba ete yo kpe na yauli mosusu te oyo bato bakpeaka nango na ntango na moi mobimaka, po bato bakanisaka ebe yauli ya ntango oyo moi moite na ntango na periode ya malili, na ntango na malili, na ntango na moi pe na yauli na yango. Bandeko balandi radio Lisanga, solo toluka pe kosepela na moi ndenge ezali kobima, toluka kosepela nango po moi ememaka pe makambo ya kitoko, ezali na energie nango oyo ezali kopesa oyo esengeli pe koyamba yango na lolenge ekoki
nde bomona kape makasi oyo yango epesaka energie nango eza nango wana ata mpona mikuwa mabato epesaka pe makasi na esprit ya bato na nyonso mpona nzoto na yo ezali eloko pe ya malamu mingi nde toyeba kaka lolenge kani esengeli kosalela yango. Wana ezalaki ndenge tolobaki mpona moi tosola na bino bayeba kozala suna mituna mpona moi bokoki okontakte biso ezala par telefone ezala par email botala na www.lisanga.nl kuna so bokoti na site na biso lisanga.nl botala na contact bokomona ndenge nini bokozwa contact na biso ezala mpona lisolo to mpona masolo misusu tokozanga te kokabola na bino mai masengeli makabolama oyo boyoki eza wa bino Yesu kitenge poko elamu mpenza tobandaki poko lelo tala tokomi kaka na suka boye ndenge makambo mabandaka pe makendeke na suka kasi na ntango toye na bomoi totelema tokoba po suka na radio ezali be ya lelo kasi tokokoba po mokolo mwa mardi mokoya kolo na biso apia makasi tozala na bino susu elongo toyebe te bakoko na biso bayebaki mingi oyo biso toboya koyekola nde esengeli toyekola po tomiyeba lolenge kani esengeli tokoba na bomoi bwa biso. Balandi radio lisanga wana boko yokalo emboyo ezali moi ya Congo ya Sherimenga pe Shaba Kahamba ba ex Bela Bela ya ba frère Soki wana Yesu kitenge na radio lisanga. Ciao ciao, weekend malamu.